Donc, Papa Goulou Tadana. C'est voilà, c'est le frère de ton père. Ouais, le frère de donc c'est l'oncle paternel. Le nez. Donc ça oncle na yo. Le nez de la famille. Mais il y a dans le lobby. Ah ça oncle na yo. Non, oncle. Papa Goulou ça péro. Azande ko ya papa na nga. Oh. Le frère, l'un de lait, le frère. L'un de lait, le frère. Ouais. L'un de lait, le frère. Non, yo vous abonner l'un de lait, le frère ndeni. Ouais. Yo ba lingala nanu. Non, frère et frère. Na lo bien. Ouais. Na bien. Kyodo. Na bien, Papa Kulutu. Na bien. Ouais. Papa Kulutu. Ouais. Azali oncle paternel. Bongoti. Parce que oncle, ouais, maman a bien dit oncle maternel. Bongoti. C'est pas ça. Hein? C'est pas ça. Ah bon? Ouais, c'est une erreur grave. Ah bon? Ouais. C'est une erreur grave. Non, c'est une erreur grave. Oncle, oncle, Kyodo. Donc, Papa Kulutu a oncle de. Oncle, mais et Papa Kulutu. Ouais. Non, mais c'est l'oncle paternel. Ah, oncle. Ah non, Gassi. Le frère et le frère. Papa Kulutu. Ah bon? Mon père, non. Ouais. Ah bon? Ouais, c'est comme ça. Et bon, aussi, pour nous, Papa Kulutu, c'est l'oncle de Babani, l'oncle paternel. Grand frère, il y a papa. Mais ça, oncle paternel. Non, c'est pas ça. On est avec deux familles. La famille restait et la famille. Oncle Kota, maman de te bien. Kyodo. Kyodo. Je sérieux pour les mecs. Donc, ça monté. Non, bien, n'a pas fanti. Merci de partager l'émission. Ce que mon numéro, si vous abonnez, ne sauter abonne-toi. Kanga Dadi. Idéologie à Sika. Ya yemoko papi geni. Azalaka muninga na bino pete. Depuis kala. Azalaka muninga na yote ya. Papi geni. Tourbe la vie. Oyo nyonso azala besoin ayoka masolo ya bien. Kende kaka na chaîne YouTube ya Tolobe la vie. Ya yemoko papi geni. Ceinture noire. 12e dan en esprit. Bonjour à tous les kangadadistes. Bandeko noso bolanda biso na Tolobe la vie officielle. Merci à vous. Et nabi ki bandeko bele baza ko tuna soki toza wapi. Toza encore na Kinshasa. Toza na Kinshasa awa. Musala za mo ebele ba travaux ya studio. Tozo bongisa malembe vraiment ezo so biso mo temps ebele. Alors comprenez na ba transport. En tout cas on a examiné tout. Awa to do examiner makambo ebele. Ya malamu na mabe to lakisa. Kanga Dadi za na Kinshasa, tozana no. Tozana ba image ebele, tozali ba reportage ebele. Mais moi situation mo to kutana nango awa na Kinshasa, bandeko na ngai to kobomba te photo to loba yango. To loba yango à travers cette émission to meka parce que tozana moi quelques vidéos to relaxa bino comment batu baza ko vivre. Alors merci na bandeko nyonso surtout partout dans le monde où bolinga kabiso où bozwaka moi souci tant musu ya kosambela pona biso faut bosambela mingi pona biso ezala makasi na biso te c'est vrai tu biso za ba sentir moi en esprit nzambe ndimta la tse sentir moi wana to na mboka na biso o eza mboka na biso awa bato bele image mboka na biso ndenge baza kozwela yango eza ndenge zawate c'est très différent volume et mata makasi na makala mususu awa tamso eza ndenge wana te yango wana moni biso tozwi moi temps ebele ya ko observer ya ko tala vraiment bien sur tous les domaines sur tous les plans na sabino makambo koloba ezali bobi biso déjà to banga ka mutu te o to za na mutu moko boy pona to sanjo la ka biso za ndenge wana te na Tolobe la vie awa biso so to moni ya malamu to lobi
koya to pesa biso notion morale moko boye non monde eza boye fo bokenda ngo bote biso bongo te koya koyebisa biso makambo boye te ke mpona toloba ngo mpo esepelisa yo zo tosala mosala oyo mpona batutu base retrouve yango lobi toza encore na Kinshasa boulot eza ebele une grande partie ya makambo ebanda osalama awa na Kinshasa so momona biso te bosetrakase te makambo oyo esengi mwa basacrifice ebele poussière eza awa ya koloba te embouteillage eza awa ya koloba te Mais tu sais que placement. Quand tu as beau, tu as 4-4. Nous lui demandons à entrer à Kimouinza. Voilà. Si, quand je l'ai kangami. Donc Robima na tongo so bien bouchon na France on to ba bien en bouchon Robima na tongo neto zalaka na poto ko ça même 4 courses hein aux a rendez-vous aussi ce qui aussi OK awa rendez-vous aussi la rendez-vous moko parce que aux a bloqué na bouchon to ndo la Sabino nyoso na za koloba et puis encore to la Sabino
ndenge nini peuple oyo ça dit inconscience ya bato ebele tolakisa bino encore ndenge ba jeune bakomi ko se livrer na ba milangwa tolakisa bino. Alors déjà merci na équipe Mobimba oyo tozalaka na bino wane tozalaka na bino partout. Merci à vous. Washington Courage Nayo, Patrick de Souza, le buteur de la prolongation. Merci pour notre assistance Nayo. Merci na Didier. Et merci encore na Émile Bamba de Zurich. Merci Nayo. Bande Kobazamo Ebele, Otozara Nabino. C'est grâce à vous peut-être aussi que tozu moi makasi, tozu moi assurance. Il y a qu'on réaliser émission tout sali. En tout cas merci Nabino parce que les arrêts qui sont il faut pas to bengi au mona tout le monde peut moi nini mais en tout cas bande konangai awa na mboka oyo to sali awa et longue beba makambo belenga na constater awa ya liboso na moni inconscience ya makasi bato belé bavandi baza kozela. En fait, dans la vidéo, on tient comment des jeunes baza ko raisonner hein na suka na tout na bino question na tout na question na ba na meko tout na Kinshasa ba jeune to vandeka boye improvisation to mission le mot bon to meko tout na molo mot to ni me boyo ka réponse papa kolutu soka za kanani papa kolutu azala kanani boko mona yango bino moko voilà. Alors et là on a moni awa liboso ezali nena obiawa tu vas peine conscienté par rapport à la situation en Mboka na biso. Oyebi na munoko tozolo ba ke mboka oyo ekufi. C'est vrai mboka ezokufa, mboka na libulu. Mais sikoyo bato baza awa na Kinshasa pona bango il faut bakonzi ya mboka nde fu ba kobongisa. C'est vrai. On est bien d'accord, bakonzi bako bongisa mboka. Mais bakonzi yango bako bongisa mboka yango lelo babongisi lobi yesu na posangu bobwaki. Na biso bandeko na ngai bato baza komela mai. Moni mai. Ba sachet longwa ezala longwa mai sachet pe na monyango. Mais muta omela mai. Ameli mai. Tango sisi komela mai. Akamati abwaki bidon na nego mela mai asombi mai na yemo basisi ça dit partout et komi ba bengo manini ba bidon mike ya mai partout makambo na moni na Kinshasa bandeko na ngai eza ebele makambo dazomona awa eza mo ebele na mandolakisa bino na malembe botala. Comment tu vas réfléchir? Voilà. Tout le la vie. Tout ça na quartier Sangamamba. Non loin ya Ngolomingo côté wa Salinzela ya Sika. Oh, tout le monde, c'est-à-dire terrain moleka. Bato pote obozana oboya bana mbinza ebi Sangamamba bien abenga ngo terrain moleka. Alors place yoyo ezali pena terrain bato babeta na bango bale mais esalama libulu ravin uta na sekuna na basia ba delvo et matarabu. Alors tant bando sala prince macadam bando boire ba salité awa ba zelo pour ekundaka ravin ou ezalaki awa. Et après musala nzela esili. Tant musala nzela esili constataki terrain esonga nango normal ba petit na ba master comme na bango obeta balle normal. Après quelques mois tomoni tu comme oboire poubelle au bozo monde. Tant oboire poubelle oyo
crois que tracteur et ya osa musala nango continuer boulot nde bando tindika ba bloko na érosion. Non, ba boaki poubelle batiki na bango kaka boy. Nde bomona boy. Batiki on kaka boy. Donc chose grave. Onyo so bomona eza bandako, bato bavanda koto. Bandako ya bato, sko bato ba vivre kaka na poubelle. Ah, place oyo en tout cas ngungeza makasi solo. Chose grave, mopanzi kuna toomona bato baoteka biloko. Baoteka biloko ya kolia. Ba dindon, ba kwanga, ba tige, ba poso, donc mawa plein. Donc je soit pena une grande partie de bozomona boye. Place bomona bato baoleka kuna. Baodebrie nde nzela oke bakita na baveni mosusu. Donc nous bomona ndako ya bato baovanda koto yo, c'est-à-dire bakobwakela bango fulo yo epi babwaka yango tracteur ezoya kolongola yango te fale tindika yango ekita kuna na ravin. Mais evandaka boye bato baovivre kaka boye toyebi te bato baviva ndeni koto. Donc libulu yango oyo babanda kokunda ntango basilisi kosala makadam batiki libulu oyo aleba ye babandi kobwaka fulu la fali bazwa yango batindika yango nde batracteur banda kotindika ekita na libulu oyo nde bomona kuna. Mais batika donc place oyo solo eza ya makasi, donc eolobaka na pasi parce que bato baovanda koto oyo ndako baovanda bavoisin ya fulu oyo bomona. Donc mawa plein yango totindiki image oyo na Tolobe la vie. Toyebi ke Tolobe la vie etalamaka monde entier, eza chaîne oyo eza na crédibilité makasi bakonzi batalaka. Donc ntango botala image oyo bozwa conscience ya na sanga mamba kote basala nzela ya nzolana arengo lomingo okiti na terrain moleka. Donc c'est-à-dire bakonzi nde bobanda misala oyo bakosilisela bandeko, bakosilisela bango vraiment po bato bakote oyo inspiration eza ya kitoko te. Nde bomona boye abwaka na bango evandi penza evandi. Donc soki o bandako ya bato bomona, mais kolo nango poubelle epi poubelle oyo babwaki yango boye ebujaka te. Bato misusu elongi neka so moni bo sentir ke mutu akomi na suka. Donc ye moko pena ye mo azokomisa vie na ye na suka. Ye moko azosukisa vie na ye po amoni pena ke non. Ngafuloko. C'est-à-dire bato misusu azo préférer kout azala kout sunte. Bato bazomela. Bato bazolia biloko moko na yebisa bino bandeko na nga. Inconscience eza na mboka oyo ya kosakana te. Yo za koteka place wana terra se moko eza wana. Fulu moko galère eza wana, c'est-à-dire bato ba respirer ba solo ba fulu. Mais yo lo bakeno gouverneur ka fuba ko bongisa. Mutu pa sisi ko lia ye mo azo sokola na mona mama mo azo teka ka place oteka wana asi azu mikwa na boka na kata terra se wana. Lobiso aboka suka wana. Lobi kuna suka wana.
bandeko nanga inconscience eza awa na mboka oyo ya kosakana te. C'est vrai. To accusaka, to ko accuser, to ko lobela bakonzi ya mboka. Bakonzi fo basala part oyo ya bango. Mais sikoyo peuple part neza nini? En tout cas, Kinshasa, partout foule les amis, partout. Partout. Il y a la place où on respirait en tout cas, la monité. En tout cas, la monité, la monité, la monité. Sur eux, il y a un l'État congolais. Hein. L'État a un problème. Hein. Moi, je crois que, pour l'Anga, avant que ça la makambounion, avant même que bongisa, l'État, avant l'État bongisa, il faut un mécano que bongisa dans le mitou ya bato. Obi ke, au moment où on a papier dans ma boko na yo, hein, net biso boza na papier dans ma boko, o bongisa ki motoki na yo. Ozongo na place au bois papier on a été mais pendant qu'il y a un ozongo na pe full. Ça dit pourquoi on a papier au bois qui na full wana mais té na bois kati. Papier wana ko papier ko tondo na bois ti ozongi na ngoti na ndako. Na mo poubelle ba tira biso na ba chambre wana ozi papier na bois ki. Donc bato baza na conscience té, ça dit bato ba c'est moi mutalo ba mboko pene si kufa mais yo sala nini pona mboka oyo parce que na yo nanga so, oui batalota mona bango ba petit na tolota mona bango voyage na yaka na voyage oyo nga la changer équipe teka équipe nanga wana na esi ba petit na na bitala omoni bino nde boza boye il faut botala makambo nga na osala tambo so bakino mboko eza kokufa mboko eza mais mboko ngo eza kokufa na la ngo bongselo mboka. Ce qui y a moko bongisi mboka te na bongselo mboka. Okamati bidon na mai aussi so boaki wana. Lobe zo so boaki wana. Lobe c'est-à-dire mawato na mwa muto amela mai asila zina mboka peka wana bunga ke na ye. Ah. Chauffeur na kata na nzela meli mai azo boki na presse quoi. Non. Image ya mboka na biso bandeko na nga na ko sabino te image ya mboka ezo kufa biso moto boma image ya mboka na biso ndela yo mona yango wana l'état makamo l'état faut sala ya liboso l'état faut résoudre d'abord le problème mito abato Moussa Kabila il avait essayé à Mekaki noko la so kufa te tamsongeza ande mususu. Je crois que l'État, Moussa, l'État. Tant que l'État bongisa. Non, l'État faut bongisa dans une mentalité à battre. Au bois qui est là, on a bakangi aussi pena fimbu ya kosakana. Parce que bande kolanga to na mboka ka moko. Bati muso bope mutu so kumi ça peut. Mboka moko te se kufa lango déjà. Hein? C'est la honte. Tout ça mboka mi baleta. Tout ça mboka mi baleta. Si comme un politicien, bah ça la politique na bango. Mais yo bongisa mboka na yo. Le pango na yo moko zo vanda fo, mon konza mboka ne fa bongiselo le pango na yo. Hein? Gouverneur en salle général. En salle pe oya okuka. Ce que Kinshasa ndena moni Kinshasa. Na éviter quoi? Je ne sais pas. Tous un reportage yaba na bawewa, tous un reportage, tous un biloko ebele. Conscience na lobia wa izate. Au moment où mutu aza koya embouteillage eza na ya kosana. C'est-à-dire mutu okota na sens interdit. Nzela mutu ko leka te mais voiture mo zo leka inter ATP gyrophare. Nebisio. Si yo, mutu na sala wana so lande bo mota musupe ale ato zanani. Mutu mo kaza dikola mibe kwa zata. Ah bande ko ngai ba premier na mboko yo. Ba premier na mboko makasi.
to accusera ba cause mboka mais peuple yé moko na biso yo bandeko ba mama ba oteka na salité bazolia na salité bato bazo donc tambola na Kinshasa lata chemise ya pembe simisi ya langi ya zampembe un moment t'as la colle tambola na Kinshasa zwa papier mouchoir hein moni papier mouchoir boy pangusa boy laksa siko bato donc bana poto oyo bozala na poto oyo boyaka Kinshasa je crois qu'à travers ma façon na biso tokope kosunga bandeko oyo je sais vidéo na osala bato biso bakoloba oyo bakoki koloba mais le chien aboie la caravane passe yo mto futelenga tike na ya Kinshasa te o contribuer te eloko moko te finga no vidéo soko finga mais nga na oloba makambo nga na moni peuple congolais a un problème sérieux problème à liboso ezali inconscience tolérance est athée tolérance est athée tout le monde est pressé ah à toi mon amour Kinshasa na moni pena babaka monambwa mafuila kumbundu mais biso toza banque te bando bimisa ndina lobiawa tokopesa bino compte rendu à voyage na biso mobimba na maloba boete na ba vidéo bokomona ba vidéo tous les jours to bando zala wana to laksa bino ba élément tellement za mo ebele to bando laksa bino ndambu faut to loba la vérité volume makamuso eza makasi sur ebele ba comprendre te que makambo mo pendenge zo kendele et que bien ta makambo ezo kende bien te côté politique biso tando kota te problème na biso ezali bana poto nyonso oyo boko banda koya na kwe na yo na batu oyo banotambo wana bango meka okotisa baona moloko mwa muke kobwaka papier na balabala te omeli mai na yo usage wana kobwaka yango bongo te luka place moko tia yango poussière na mboka wana ya kosakana te mboko au niveau poussière na ebite oh tozana ba mai ezali olamuki na tongo kaka na boso na yo osopi mwa mai na esi mama na mama ndozo teka boy oteka mapa olamuki na tongo osopi mwa mai awa te muto osala dendon sotale pesi na goût ya kodamem mais poussière donc non voilà donc na lobi tokobanda opesa bino compte rendu et à voyage na biso tout doucement malem beloko toza encore awa na Kinshasa oyo ezala branche moko tosala neti kaka donc oyo ezaka kanga dadi mais na forme mosusu kanga dadi ce que tolobela ba réalité oyo ya mboka na biso ba réalité oyo tokuti awa sur place tokela ngo ndenge wana soki studio esili au moins tozosala mo effort ya koyambaka mo bato maintenant no studio esili te so studio esili parlant de bokomona pena sikoyo tobandini mais branche oyo eza branche moko tolobi moke tolasi no mwa ba vidéo pour Kinshasa wa mboka vidéo Kinshasa ozanga vidéo te Kinshasa makambo ezanga te balobi mai ya komela awa na mboka oyo mpona bato libanda en fait mai ya bien babe yango swista omeli swista mosusu libumeke eswi yo
So on a na batu oyo basala ka pe Suisse te wana na bandako. Méchanceté na mboko bandeko na ngai ya kosala. Siko eloko ndenge wana oloba nini? Ba konzi mboka te conscience no eza wapi conscience. Quand on sala obite ke nozo bomba bandeko na yo ba kongolais. Conscience na yo eza wapi? Obi ke nzela wapi nzela ya sens interdit parce que yo so koti yango obakisi embouteillage. Déjà tozo vivre na embouteillage. Mais yo koti yango na kanai. Après do amboko pena yo ba konzi mboka oyo te conscience na yo. Na yo comprendre que bato mbele balinga Congo pe balinga pena Congo pena kufa te biso ko linga Congo kufa te neti nga linga Congo kufa te mboko ko no mutulu nanga na linga Congo kufa te na ndeni makamso to loloba mwa wa to loba mutu moko azan la pa kanga minoko zate to loba so que vérité ça faut la vérité mais non vérité ça c'est la vérité c'est ce que tout ça awa to bandolo ba vérité tout to laksa tout likamala muso esami pourquoi pas to loba yango to lakisa donner à l'obia awa conscience à batu eza penza batu ba conscienter quoi batu ba conscienter alors lelo to tela bino vidéo moko ya muke na tuni question papa kulutu azanani. Ah, je m'en bimi kuna. Te papa kulutu, aza pa. T'as le niveau ya réflexion ya bato ko na Kinshasa. Biso ba diaspora to na devoir. Koza na devoir kaka te ya ko critiquer, faut me appeler un plus. Mais m'appeler un plus na yo, un plus nos amis. Mais ma un plus na yo pour la mboka na yo. Mboka apena ko tufo bateka yango bateka mboka na biso siko biso tana mboka ka moto kende wapi atia bino mo reportage muke bomona comment mboka na biso za ko kende lolengi mboka na biso zo kende trop c'est trop bande ko photo la muka to banda ko teya. Omoni soki mwana lemba bana lemba oboza na poto boni ko lancer ta mon message kini bopeto te yo kini propriété soki ni te on a saka message bande ona mwiso melima ino na balabala mema nini wana bo na mona bato ba bloka matiti fulu batambolaka donc bosali poubelle na bino bopesi baki ko boka bofuti mbongo bato baleka wana popo ba récolter ba poubelle bani baki ko boka bofuti moyena quelque chose soki to lancer un message na ba famille na biso je crois que tam sous moi changement pour na biso so to tika boyego bande ko nga non so to zo tika boye so tika ki Kinshasa na 2023 et car un an wana soko ye lelo na Kinshasa au moins na yumo non siko na maloba car boko yomo fani ka yango mboko pelate bandaka na point na oyo zali banda ko yebisa batu banda kotalisa batu te ko boka boita nga place avandi nazo yebisa ba petit ba tumba dendo so tala o so apparemment mai et puis on a besoin de dendo wana mais ndelo mo ba camion zo le kana poussière de saison ngana dendo o so apparemment mai. Ainsi de suite. Ba terrassé et comment boucher. Donc, mawatro. À venir à ma jeune. Et ça mon lili. La Kinshasa. Parce que batu misu bana besoin ma jeune basa la bon pour bango ba dumaka. Na France elle a égalité. Les égalité. Mais awa sikoyo égalité là
awa loi plus fort ya mon meilleur mutoza makasi des fois loba ngati ablo reportage oyo tobando kene boye na moi reportage moko tolobi mo muke pona komeka kobeta moi c'était beau tenir biso bina rigueur te parce que on mutu muso ba est-ce ngam na ko bongisa mboko ben oui pourquoi pas hein pourquoi pas okobongisa mboko ngoko très bien. Pour yo soko lobby, on n'a pas lobby, on n'a pas lobby. Moi t'es non message à quoi on n'a bon. Soko quoi qui au minima il a quoi qui bidon na ba kanyo beto fimbo. Olengo ba la quand ça va posoler que on quelque. C'est comme ça. Soko kei côté ya ba monga fula na ba kati kuna. On m'a appelé Kinshasa ou tozaka kala. Moi blango Kinshasa. Félicitations na moni nzela ya koloba soki ezali ya malamu ifuto beta maboko. Na moni nzela kikwiti. Kikwiti. Pour qu'il obima côté ya Ezo. Tina prince à université wana. N'habite basali ndenge nzela ekota wana. To laksabino. Donc, situation Kinshasa, on a sillonné un peu Kinshasa, na moni, ya malamu, faut te mettre là maboko. Ya mabe faut te loin, mais ya mabe mingi na mona. Et ça d'abord conscience ya batu. Faut que zongi sana no conscience ya batu. Parce que moi tant conscience ya batu kozonga. Mutu moko osala loi na ndenge na osa. C'est-à-dire, tant conscience va te kozonga, mutu nyonso ko respecter maintenant loi. Loi est kozala respecter. Mais ce qui conscience à bato ezate, toi on a problème sérieux bande ko ngai. Malembe. Il faut tout meka na kwe na yo. Ya komera osunga mboka na biso. Kozala noté, donc ça dit qu'on appelle prophète à malheur té, on appelle mouton raté moko na fait kufa pour ça bien. Ce que ça mo kufi, na wa bongisa. Na la wa ko bongisa yango. Donc toza na obligation biso tout et ko bongisa mboka na biso. Mouton mo te ko kansate que non. Oh Félix Tshisekedi ndena zawana kutu ko kansate que Félix akotika ndako na ye. To gouverneur aotika soki nini abongisela yo na lopango na yo mona toilette na yo moko non liboso lopango na ye mtavanda wana parce que le volume comme monene makamba koloba ezali nous sommes vérité to ba vérité hein? Mais c'est vrai mais est-ce que na kosima mona lo liboso lopango na yo moko po bongisa yango. Liboso à part de comment au monde a foule wana père d'absence à raso avandi mona obenga biana couleur mirozo mona ondeni. Je crois que on peut faire quelque chose dans mboka na biso. Kamata vidéo tindela ndeko na yo. Kamata vidéo na biki mala poto mboza mi na l'habitude au kata. Kamata vidéo tindela ndeko na ona poto. Yebisa yesu ki fulu za liboso lopango na bino balongo na yango moi 4-5 personnes bosali mosala ya lopango katondo sa misala lopango te bato bazo vivre na maladie awa ya kosakana te bato bazo vivre na ba maladie awa ya kosakana te. Merci. Tout la bino vidéo boyoka papa kulutu azanani yoka réflexion ya mutu na mutu ni koto de la vie tambolaki ni koto de la vie tambolaki yoka réflexion papa kulutu azanani toleka. Donc papa kulutu azanani c'est voilà, c'est le frère de ton père. Ouais, le frère de donc c'est l'oncle paternel. Le nez. Donc ça oncle na yo. Le nez de la famille. Mais il y a un lobby. Ah ça oncle na yo.
Papa Kulutu a oncle. Papa Kulutu a Péro. Azan de quoi papa là. Le frère, l'un de lait, le frère. L'un de lait, le frère. Ouais, l'un de lait, le frère. Non, yo vous abonné l'un de les frères ndé. Ouais. Yo ba ninga là nanu. Non, frère et frère. Na bien. Ouais. Na bien. Kyodo. Na bien, Papa Kulutu. Na bien. Ouais. Papa Kulutu. Ouais. Azali oncle paternel. Bongoti. Parce que oncle, ouais, maman a bien oncle maternel. Bongoti. C'est pas ça. Hein? C'est pas ça. Ah bon? Ouais, c'est une erreur grave. Ah bon? Ouais. C'est une erreur grave. Non, c'est une erreur grave. Oncle apotioté. Oncle. Kyodo. Donc, Papa Kulutu a oncle té. Oncle mais et Papa Kulutu. Ouais. Non mais c'est l'oncle paternel. Ah oncle té. Ah non gasi. Azakaka. Le frère et le frère. Papa Kulutu. Ah bon? Mon père non. Ouais. Ah bon? Ouais, c'est comme ça. Et bon aussi pour nous Papa Kulutu c'est l'oncle de Babani, l'oncle paternel. Grand frère, il y a papa. Mais ça oncle paternel. Non, c'est pas ça. On est avec deux familles. La famille restait et la famille. Oncle Kota maman de te bien. Kyodo. Bigé. Kyodo. Yo prends côté sérieux pour les mecs et là donc ça monter. Non bien, na ndenge ba fantir té. Papa Kulutu ça oncle té. Papa Kulutu. Ah bon? Aza côté à Aza papa. père Alec. Grand frère, il y a papa. Ne te bien à papa Kulutu. Mais ce que on dit c'est quoi? Mais que c'est un oncle quand même. Côté oncle, c'est côté maman. Ah donc oncle c'est côté maman. Mère. Papa Kulutu est à côté à papa. Ah donc c'est que biso de tout ça la erreur. Yeah, c'est une erreur. Ah. Kuya bossa. Kyodo. Bakuya. Osala de no ma hotel osala ga. Bibi mayo. You can't. You. Yeah, c'est comme ça. Bon. À part ça, ouais, on est. Kyodo. Ouais, qui déjà vient. Bonjour. Bonjour, nous sommes à Jésus-Christ. À mon sort, il sérieux. On se beaucoup Président. Ouais. Ah, qu'est-ce que Djobour? Bon, Djobour est au Canada. Djobour est au Canada. Djobour. Ouais. Djobour est au Canada. Djobour est au Canada. Djobour est au Canada. Djobour est en Afrique du Sud. Djobour est au Canada. Kyodo. Et bon Londres. Ah, Londres. Eza nini La bien, Djobour est au Canada. Ça va. Nalinga caméra te. Naebisi wera. Naebisi jibe. Naebisi fali. Bobo ngami. Naebisi kofi. Naebisi sendi. Naebisi fali. Nalingi ngane pena semer de trou. Ngane mna luka trou. Ah bon? Trouble. Ngana camarade à Satan avant na ça. Kyodo, c'est un Kyodo. Ah il va pas partir à Canada. Ça va. Aussi sur le bas, tiganga skonalo. Bon malé, kokanga bete, kokanga te kokanga te. Tiganga skonalo ba. Kokanga na benno kofinga. Te kofinga te kofinga. Nani oloba. Pona ninga ba buso bante. Ninga buso bante. Yo zana yo sunga ba peuple. Yo opesa ba 50 francs, ba 100 francs. Bobenga Sankara za wapi? Mutabesa bra 50 francs za weza. Bonjour Paris. Bonjour Londres. Bonjour Belgique. Les enfants qui douent. Bazana projet, va faire na Djobour, va financement des athées. Mette dodo, Ayrton qui chinja. Torigeta fait la social qui chinja, Jordan qui chinja. Banda c'est Paris. Les masseurs séparés, foot. Alors bien, si vous Noko Azakara ou Abotami Kota Maman. Ouais, c'est comme ça, yeah. Et Noko Azakara ou Abotami Kota ma mère. Ma père allait. Non, il y a des familles. Il y a des familles, des sortes de familles. Les familles restées. Quelle famille? Famille restée, des familles religieuses. Il n'y a pas de couplets. Des familles. Il n'y a pas de couplets. Des familles. Il n'y a pas de couplets. Oh, Kyodo. On dit c'est. Kyodo. On dit c'est. Kyodo. C'est des familles, il n'y a pas de couplets. Asiko Nera Yenisaki
Tony Kuba papa ye Bolingo yanga na yo bana bana bamboka Bolingo na pesa kiyo bonzenga papa Olanda bamote basa basa nete La chakre na sala yo na nzoto na yo Bajaluma wate oh Bajaluma wate Tony Kuba papa ye Bolingo yanga na yo bana bana bamboka Bolingo na pesa kiyo bonzenga papa Olanda bamote basa basa nete La chakre na sala yo na nzoto na yo Bajaluma wate oh Bajaluma wate Tobota na yo papa ye Mokolo bakoko na bako benga nani papa Papa na mokili azalaka se moko ye Anga na leli yo Antoni Kuba papa Fedi ya ngoma ye Shabiki mwanza ho Eme ya menga ho Kalabana tobota na yo papa ye